Yasolo mande komana sumi kolo Congo lo sakombo kabino esika nyoso bozali na mabota na bino. Yasolo mande komana sumi kolo Congo to yeli susu na rendez-vous na biso yalelo mokolo na mardi. Yasolo mande komana sumi kolo Congo esengo yakozali boso na bino pe yakobisa bino solo ke makambo o tolobaki lobi moloko na biso nganga. Yasolo ete bo bakanisa kete 5 ans ekokoka te ekoleka te 5 ans ekoki eleki. Yasolo ya koyeba ke oyo nyonso bakendaki epai ya bafranc-maçonnerie bakendaki epai ya bailluminati epai ya bafétichere epai ya bamarabu epai ya basirene bakotaki na basirkuit nyonso malere na bango po ete ntango na nzambe ekoki. Bana na nzambe bozala na esengo ya koloba te ya solo ntango nyifweni oyo aza komona nano te etali ye nayebisi bino botala basigne du temps. Regardez bien les signes du temps de trompeter. Il y a solo un découvert dans ce micro Congo. Oh, il y a comme on a signes du temps. Il y a solo bilia qui bango bikoki. Topé et sili pour la bango. Bakanti qui est comme un tango autre bakobele la air ya versoté. Bakanti qui est la verso oyate. Mais bazan surpris. Surpris à comment la que air du verso et coquille. Air ya vérité. Donc tout ce qui était dans le mensonge. Tout celui qui était dans la mafia, tout celui qui était dans des magouilles, tout celui qui était dans la tricherie, et si ntangu yifweni oyo ya nzambe ya mpungu tulendo alobakete esili. Fimbu ya kekele esi ebimi. Fimbu ya kekele bandi kopeta. Bandeko bana somi Congo, attention. Attention, angeli. Bona nanga na bokebi nyonso. Nanga ko alerte bino, après na usabino, mbano bananga iganga na loba kenini. Boyoka kite matali bino. Oyo nyonso azali na fanatisme ya buzoba, ya kibolole, ya kibonyama. Keba ete okokende. Aujourd'hui, ce qui va sacrifier na place na bango. Pour être na phase finale otokoti nango, oyo tokoti na yango, boke baba sacrifice. Boke baba sacrifice. Ils vont vous sacrifier. Ils vont vous sacrifier boke na bango longo pour être ba konjina bango ba senga bango makila. Ba konjina bango alobi il faut makila etanga na Congo. To alertaki bino yango mikolo elekaki. Lelo to elisusu ko alerte bino. Bokeba. Ona ezali message oyo nzambe ya mpungu tolendo. Mvulusi kimbangu ya ntungunwa mama kipa vita ndona alobi nakebisa bino bana be na Congo. Bena Congo keba okokende nenge tomesana koloba okoleka vadio soko sali buzoba okoleka vadio tuna mituna question mutuna na yi mona njoto na yo na mutuna yo basali 4 ans basali 5 ans ils sont au pouvoir sont au totalisé yango basali 23 ans au pouvoir yo zwani yo ndeko yoza kobelela Fati Beton mokonzi na biso pouvoir na biso mituna yo moko motuna liboso ozwi nini tope ozwa nini eloko te 23 ans au total société moko ba créer na kati nekolo Congo te pona yo société moko te ba créer na Congo pona yo ba créer yo musala moko te ke lobby ke yo ozala kati ya musala wana ozwa PCV un jour balbate. Oui, moi j'ai travaillé quelque part. La plupart vous constatez bien tout autour de vous. Tous ces gens au bazako crier Fatibé, Raïs, Nani Bakongo wana, oh Fayulu, Matata Mpolo, Docteur Mukwege, Batu wala nyoso talibé tout autour de vous.
ce sont que des mendiants. Batouana bazali na mutu eloko ezate. Ils sont sans esprit. Mutu azan esprit. Parce que l'esprit, esprit, spiritualité la biso, est lié dans le cerveau. La façon de réfléchir, de raisonner, d'agir, est là-dedans. Si vous allez faible en physique, vous allez faible en esprit. Si quelqu'un te manipule facilement à ce moment-là, dis-toi que tu es faible aussi spirituellement. Mon dos est fort spirituellement à cause de la paix, fort physiquement. Bon, ça, le constat, on a très bien tout autour de vous. La plupart de tous ces gens-là, derrière tout ce monde-là, derrière les politiciens, derrière les pasteurs, derrière Bamalanda, Boye, Babota, la Bango, bien, Basali, faible spirituellement. Faible spirituellement. Pour un bango espoir exact, il doit être derrière quelqu'un. Il doit soutenir quelqu'un. Et c'est la personne qui doit l'aider. Ce sont des mendiants. Les mendiants, on a, il y a des bazana bofi facile maté banda soko tali mingi okolanda ba génération ba koko na bango okomona ke ba koko na mususu bazali ba mandia lokola ye botala bien bokomona ngo eza na kati ya ADN na bango la trahison eza na kati ya ADN na bango tricherie fakwa vol mine détournement eza na kati na ADN na bango na kati ya nzoto ezali héréditaire bana mama Congo kokote na rango wana te po yo boko bandango bakoko no bazalaki bien bapapa na yo bazalaki bien mais yo bandi yango yebaka ke soko bandi yango okotikela bana na yo nyonso bakokota pe na kati na eloko wana po yo bandi yango na siècle oyo po yo bandi yango yebi na yo te. En tout cas, bandeko bana somi kolo Congo na yaki na mukuse na nga lelo po te na benda bino matoi te keba parce que fin ya hégémonie na bango ekoka fin ya domination na bango ekoka mais en ces derniers temps là na phase finale basangani bango nyonso elongo les Illuminati les francs-maçons basangisi bango nyonso elongo po te basakana na moral na yo po te basakana esprit na yo faible po te basakana na yo po ozali riche spirituellement soki ozalaki riche spirituellement olinga koyeba ke non oyo bato mosusu oyo ngai na bango tokomarche ensemble te comme bazwa yo baeliminati bafranc-maçon bazwa yo peme na bango e okoma fanatique na bango e ozosalela bango malheur na yo na bana na yo esali okeba bakolekisa yo keba bana no bakozanga yo keba ndeko no bakozanga yo mpo ozali faible spirituellement ozali faible spirituellement yango wana bavi yo moto azali fort oyo aza makasi oyo azali makasi physiquement makasi mpe spirituellement bakoko joye te na bajeu ezoleka botala botuluka bango botala tout autour na bango soki bolandeli mpe na bafamille na bango baleka okomona bafamille na ye mpe soit tata na ye soit mama na ye azalaki mandia lokola ye mpo lelo alanda docteur Mukwege mpo lelo alanda Matata Mpolo mpo lelo alanda Moïse Katumbi mpo lelo alanda Fayulu mpo lelo alanda Félix Antoine Tshilombo mpo lelo alanda baoyo nyonso oyo baza na kati na politike oyo bazokotya mitu lelo ke wi bayeba mpo basauve biso mboka lokola Congo to wana mpenza bapoliticien congolais wana te baza bapuri baza bato ceux qui bomoni ke tito koba lelo dans un pays où ils ont la richesse du monde entier et il y a répété que Congo est riche mais baranda bino ba comme ça bino ba pauvre c'est suite à ces gens-là botala bango bien méfiez-vous de ce monde s'il vous plaît moi na Congo pe na Congo méfiez-vous surtout bino ba ponami bana bilaka méfiez-vous ezalozala kati na mampinga oza mwana ilaka soza mwana ilaka telema loba te ngala mwana bilaka
ngai mwana bilaka na kokota ba jeu te, ngai mwana bilaka na koyokisa esprit na nga soni te, na koyokisa spiritualité na nga soni te, ba divinité na biso soni te, nzambe na nga soni te, mvulusi kimbangu soni te, mama kipa vina soni te, na kolanda bato te po ete bango pouvoir na bango eza ba place de ténèbres euti de l'autre côté, eza ya biso te. Nakanisi ntango efweni po ayoki ngai malamu nasengi na bino bopartage na bandeko nyonso tosauve milimo ya bandeko oyo otelingana nano. Bomonaka soki baloki bato oyo basorcier bamagicien lere balukaka balekisa bato balekisaka bato esprit faible abango lekana po esprit faible liwa ekanaki ete lezuye boyeba ngo bien liwa ekanaki ete ezalaki aye te me basombi na katikati ya nzela baza ebele bakufa liwa ya bango te, baza ebele bakufa liwa ya bango te. Yebisa ndeko na yo ke loba papa saya alobi ntango oyo eza ntango ya kolanda bato te badétruire Congo po nzambe aza na kanda na bango, vulusi kimbangu na tumuma na kanda na bango, mama kipa mvita na kanda na bango, nzambe na bomoi ana kanda na bango ya kosakana te po bango bato baya na biloko baeliminati baframation na kati na ekolo Congo e balingi bagarde yango. Yo tolanda bango bokolanda na deuxième partie oyo na molai émission na biso bokomona tokolakisa bino yango baloba bien na bango moko. Dis-moi qui tu fréquentes, je dirais qui tu es. Yebisanga nani oyo aza camarade na yo oyo mpena camarade na yo ya motema bozalaka na ye oyo tout le temps azalaka na posa na yo. Yebisanga komone nani soki otali misala na ye okoyeba misala ya moto oyo aza liboso na yo. Bolanda eloko nesi bino bobiso boretenir yango boretenir yango très bien. Bolanda deuxième partie ya émission na biso na molai tokolakisa bino yango avec des preuves à l'appui et là bocomprendre lobela ngai nani oyo yo ofréquenta kozalaka na ye nakomisa yo oza nani. Boretenir phrase wana boretenir yango. Allez, on va allez, à tout à l'heure, à tout de suite là. Maintenant, de la like la vidéo, maintenant, on va partager la vidéo. Tout sauver la vie à la biso, basant en danger pour être bateau, la ligne, ça makila trop ya bateau. Et makila bateau, on va faible à l'esprit, spirituellement et physiquement, ça bango. Tout sauver bango, surtout au but satan, fiscal. 10% ou 15% parmi bango to sauver mandeko na biso wana ndeko à partir de l'eau boya makambo bazo koye na yo ya élection boya yango eza makambo ya Satan, boya yango c'est satanique diabolique, boya yango ezali pour légitimer pouvoir oya mindele baya yango na Congo balingi bakende te batingami pour na faire hégémonie na bango ekoka pour na bango renouveler ça na Congo totikeli ba dernier du monde totikeli ba dernier au monde oyo bazanga na kofongwama te na fongoli bino boke ba paye pele bayebi ke méfiance et côté makambo élection, la démocratie méfiance et côté ya komona oyo eza koleka gauche à droite ba mboka tout kobanda kaka l'élection salamaki na kati États-Unis d'Amérique o ba démocrate ba ganzaki l'élection et bango ba démocrate ba fraudaki na l'élection massivement. Et méfiance et Kotalia, ils nous ont dit, ce sont les démocrates. Comment sont-ils arrivés à frauder massivement comme ça au moment qui Joe Biden à Kotaki n'a pouvoir? Et le monde entier se méfie, il voit que les élections, c'est une fraude totale. C'est une façon de légitimer alors, yo papa, maman, soyez barité, je t'apprends aujourd'hui, arrêtez de croire ces histoires-là. Arrêtez de perdre tout ton temps dans ces histoires-là. Zama Pamola, Mokona, Mokona, Bino, Tokutani, à tout de suite dans 5 minutes. Allez, merci. Maintenant, on va like Nabino. Maintenant, on va partager Nabino. Allez, à tout de suite.